eloko na koloba edino image fimbo ekontinue kaka frappe bango na fimbo edino image eloko na kosenga yo chikote bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Ouais. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya mungulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekitoku, haricots, madesu et autres mfumwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. eloko na koloba edino image fimbo ekontinue kaka frappe bango na fimbo mbote toujours na balandi ya 3W pendant sango Congo nene sebe no kaka awa to kosala be musala kisalu na kisalu frappe na frappe na ndenga makofi te na ndenga musala webi ka edino image tanga banda masolo na ye apesa mute na baye basungaka ye o balingaka pe ye vraiment ko yeba musala zelengi mingi ya edino image sa musala ko monana na pesi mbote na baye nyoso basungaka ngai Patrick Malavengi toujours na pointe babi Global Express champion tour aso moti na mo bakoli wana pona sportif bana kisasa fo mona mingi Patrick Malavengi na Global Express babi konde a soldé pe ba kilo okutinda biloko na talo moke Igor Balou simple mais beau balobi toujours na pointe balobi beauté plus l'argent toujours Igor Balou et MG30 aussi Master Voice toujours na pointe des la kaka sans oublier Chouchou Natati là bon séjour place aux allées vraiment Chouchou Natati là babi moi so a pour penser toujours na dino image pour être pendant ça va congo kelebe liboso balobi minga olobeza na moté na zo ya mbela champion kiff babi maboko mabe ali kana minga do ya mona na ate champion kiff le maboko mabe babi lelo to so ame moi moke pour appeler la babi yepe na makambo komba wana zali yepe na ebite soki azopesa ka confesse ne pas champion tour pour champion tour abia za imbatale babeta marate ne nguye pesa na assurance que arobeta maté mukolo yango vraiment to ko kaka na munoko na ye. Bonjour champion Kifle. Bonjour. Vraiment na sepeli ko yamba yo na plateau pendant ça ma komuza mbali boso hein. Vraiment mbali boso nga pena na plaisir. Ça la ni caméra pour plaisir tellement donc ya repasser l'émission vraiment tellement na bana ko zelango pena ko zelana leli na eu ça même ye moko l'homme sage toujours un bon malembatable. Oh. Il y a comme l'homme sage. On a bien l'homme sage parce que ceux qui battent bazar pena mitema malam. Oui. Tu comprends que c'est un garçon qui vraiment qui cherche un peu à faire comprendre les bateaux makambo belé. Oui, bien appelle ça l'homme sage. Bon, l'homme sage bazar la bango. Mais quand on dit l'homme sage, il y a de l'homme sage. Il y a de l'homme sage. Voilà. Donc c'est-à-dire que mon tour en bon ma côté comme ma biso vraiment sur bat bazar monter à malam. Oui.
bakoya nsima batia moko Batia moko, bakomprendre ka témoin nombale oyo azokende biso na badimension moko esiko toya tosoutenir ye topesa maboko mpo tokende liboso mais tellement congolais palingaka nete moto azalaka na makambo malamu bakadia mpemba te bakadia mpemba baza kadia toujours mpemba oyo kaka penake non congolais azomona kwa ndeko na ye soko aévolue yango kofi mpe aloba te aloba bien que non eloko bapesaka o kaka balakisa ata koloba siko nde ovandaka na ye otrouvaki ndeni? non mais c'est un homme sympa, c'est un garçon très calme et posé. Azaka bitumba na nzela ezalaka te. Il y a sa voyouté. Ah voyouté hein. Il y a sa voyouté, il y a sa comme biso ba benga biso ba monsieur, lui c'est un monsieur. C'est pas un voyou, c'est pas un délinquant. Vraiment zo témoigner pour na mais oui, nazo témoigner pour na zalaka na fanda kana na lia kana na mère de 5. On va soupe wana. Merci champion, merci champion. Toto ba siko toto ba mo champion Kifle Maboko Mabe. Pourquoi Maboko Mabe champion Kifle abandi wapi? Moi briefing à mukeka kaya mukeka. Bon vite fait bateau ba bingai. Oui. Ngana bandi na né grandi à Barumbu. Boxeur à club Kake. Ngana za mwana ngunza te mais naza koko ya ngunza. Quel ngunza? Ngunza Kibali, les grands entraîneurs africains. Donc naza koko na c'est-à-dire pour ma père Bazali. Voilà papa langa moko ancien boxeur. Il y a un père Alek Nanga Zulus, Tindi, je te salue en passant. C'est un grand boxeur aussi. Il y a un entraîneur Nanga coach Kadima Jefirin, coach Jimmy Mukuna Bantu, Avidi Mukulu Abula Bamujima. Nazana coach Ngote. Naza Muluba te, Naza Mutabe, Donga, Naza Congolais, Naza Bikolo Nyos. Ça va. Je suis pire Congolais. La personne mbote na coach Ngote Ngidola Bamolona na Canada. Bamolona ka oto ebanga bamolona te bamolona ya désordre te il y a un entraîneur professionnel aki na Italie azonga kikin donga na bandi na club Kake na bandi na club Kake na ki na 8 ans na bandi mona muke na sali boxe na club Kake na voyager na kena l'équipe nationale et puis na kini na bima na kini sans défaite sans défaite on tira au béton na kisa ça il peut ça imbattable bon on dit que tu es imbattable. On dit que tu attends, tu vas toujours en boma, l'imbattable. Oui. C'est-à-dire que tu attends en Afrique, en Congo, à Angola, tu vas te été. Mais la Kini va beta kaye. Ah, comme la Kini, si Angola va beta été. Ce qu'on a zaka mukishi to loendo. Mukishi to loendo. Et ngolo bani. Ah, voilà faut tout le ba champion ba webisa mukishi to loendo sur azana. Naza la platona champion Kifle a beti mukishi to loendo. Na linga yeba elingi kolobani ni sunga balandi apana sa Congo étoile d'amour a otala on a minute la fille de longue jambe au bengi top modèle des médias congolaises et na diamata yeba kolanda on a minute expliquer bango ichuchu na tati la aussi ya landa yo chuchu na na petit na ngai petite terre propre ya palin. Hein? Sandrine Mwanza, maman la Ségolène. Ah, Sandrine Mwanza. Sandrine Mwanza, maman la Ségolène, et puis qu'on soit en Davien à eux. Maman Ségolène, il y a eu que soit allé, maman. Ouais. Maman la Gogo. Expliquez-moi moi, Mukishi, toi, Lendo, s'il vous plaît. Mukishi, ils allaient muto, ils avaient esprit. Esprit. Na Swahili les avaient esprit, na évité ba Swahili bazolanda. Yo pe so kota banzela wana? Non, on a zakara Mukishi toi loendo. Donc Mukishi toi loendo, tant vous avez esprit, esprit tant on comme le l'esprit c'est que cela veut dire quelque part vous en moi biloko moko boye. Si biloko na zakara on ponga na simba qui c'est à danger. Ah simba qui c'est danger. Ou avouer na yo. Na comme ko parce que la vérité bana na botaman. Donc bana donc oba Bible ici la prédestination. Donc banda ba Zambo asalanga. Oui. Apesanga kisi na kitaka na motama na zobota ma Nzambe osala yo kisi nene yango wana kisi na ngai wana donc apesanga kwa moko donc abena ngaka avant obima tsama boloko mase belela ngai soko ngoma tana ring otali likolo obeleli ngai d'autant on a belela kae de yango moni kisi wana donc solution dans ce poya za likolo ba solution news Jésus Christ de Nazareth yana kisi na ngai merci maman na biso Odette et moi si ya Valon maman na Jean Odé il est pas sur la minute là. Na château d'eau, il y a tes cadeaux. Ceux qui ont ligné au sommet là. Madame, hein, Babijou. Babijou. A tes cadeaux, Babijou. Vraiment. Ma fantaisie, on est celui qui est. Et ça là pour que moi ça en kitoko. Il est à tes cadeaux. Merci, toujours toi continuer mon maçon Nabiso. Nene va chipo. Titre na yo ya. Vous allez le champion. Vous on a agné. Ah. Bon.
ce qui n'a pas à partir à qui to out. Champion na yo. Tant bazo bengo champion. Et bandi na kini to bandi na Paris. Et bandi na kini. Et bandi na kini. Na kini. Na qui champion de Kinshasa. Qui champion d'Isaïe à l'époque. Ba médaille pe ali. Les ali be les ali nyonso ezali. Ba simoko mais la biso moto na komemango mais mbala sima na olinga to déplacer vraiment tourner ça l'émission pas na ndako. Oui. On a tous les médailles, tous les certificats, tous les coupes. Ah moi au déplacement on a plateau. Na au déplacer na ngango il y a pas de souci. Na komemango nyonso parce que et ça la inondation à place. Yo obiga peuple congolais azaka kwa mukalinga ai amona ba mais peuple congolais on bazoloba. Bayebi muto azoloba na bango. Bayebi hein. Po ba pesa ba kombo bango. Maboko mabe série oyo. Mama Léa joueur abimaka. Mama Léa musicien bimi. Na boxe apesa nga comme Mama Léa. Na judo pe Mama Léa zalaka. So na boxe tu apesa nga le prof Belchika qui son âme repose en paix. Tu apesa nga kombo Mama Léa. Abi boxe. Kombo ya Mama Léa comme bimi na ba chasser ya mai ya footballeur ya judoka ya joueur biso awa ya musicien pazalaki. Biso awa na boxe Mama Léa na biso. Parce que vous avez bête mabe. Parce que Nazaki bon, très bon. Quand je dis bon, c'est bon. Vous avez une boxe esthétique. Boxe, oh, il y a solo, il y a Mohamed Ali. Il y a Mohamed Ali. Question dans Martina Ring, Batouao, Babisco, Batouao, Bakenon, tout total la boxe. La boxe, c'est ma disco. Chico, pourquoi Maboko Mabe? Bon, Maboko Mabe, pour ça, Maboko Batouao, il y a des tellement trop. On dit bah négligence, hein. Pour tout ça, il y a négligé. Voilà, ça va beaucoup, ça va beaucoup. Champion na biso ya ucho ya mikolo Papi Ibedi. Olanda kete? Tena ni ete. Ah Papi Ibedi azaki na maître Cobra. Bon na landa ipenda émission te. Mais na PC Mbote champion place Ozali. Mais landa ipenda émission te champion. Mais balasima na olinga tous à la paix ensemble tout famille sportive on tous là. Oye tout mon amité tous à la famille sportive. Avec qui peut se jouer vite fait normalement. Est-ce que son Mbote sur la champion? Continue ma solo papa. Maboko mabe batwa ko ya mingi. Batwa ko ya ko, batwa ko c'est-à-dire au moni ngai biso to ba na Nzambe. Oui. To profukara batute. Yo na champion chura. Biso to profukara mutute. Parce que moni babi union fait la force. Musko le ko to sali noazo wana sali ngana chura mboma et pesi batuma mitu passe. Batu bazuma mitu passe belé par rapport à ça. Maître Yama Pepe na Sédan, papa ba français. Union fait la force. Union to sali. Donc tous en ni mon côté tellement fort, il y a un moment tous pas ensemble, maquillé tout ami. Hein? Mais ce qu'on a poussé en tout cas, ah bah toi ami balé batakisi. On a qui nous a ouvert sur batakisi. Pourquoi vous avez quoi ça mingi? Oh tu ramènes moi toi danger, souvent tu es sur un type comme Congo on va Congo. Qu'est-ce que tu penses ça pour? Donc baba ngabino kana musika. Baba ngabino la musique parce que parce que tout ça les monana. Et monana. Ba champion Gilit vient en ngai ko faire ngombe. Beta bakao ya mabe na Congo. Pour biso na kini taison na chose à dire. Ah Gilit. Il ko faire ngombe. Ozo ba te ko faire ngombe trop blindé. Bana Las Vegas. Non non. Ba président Dodé Kayombo ba yebi. Bazala ba mona de ba beta na ba champion Pacheco. Ba Guilé qui 6 soirs. Donc ba to mona makambe belé. Tu comprends? Donc voilà, mais sport tozali. Tout ça la boxe nous sommes malamu. Champion Blachard Kalambay. Grand champion Betty Bakao ya Kosaranate. Kalambay Force. Vous voyez, Betty Bakao, champion Kande, champion Bopé. Vient à biso El Moucha Pata. Joyeux anniversaire mon vieux. Jour na yo zalelo, joyeux anniversaire. Jour na yo vieux. Joyeux Silouvang, les grands sportifs. Asali judo, asali karaté, asali lutte. Et on soutient la boxe champion du monde. Mais mon gars champion chura. Yes quoi les qui chura. Il y a sa vie à chura. Il faut avoir petit rail. Et ma discipline la discipline oui non mon nature oui c'est la discipline pour il fait pas que la discipline est belée la discipline mon cas vient ça qui a balabala des tours à salaire monter vieux mon état dans balabala tu m'as ça avec terre pour faire un gros frapper ma belle à ce route déconner dans la babala côté la parcelle pour bête là ba père ma mère nous sommes tomber qui bat pas au kima ba mboa ba taba vitesse batiri lopang via no sama sécuritaire mais alors tout le monde a tout on va bien El Moucha champion qui fait à tout à l'heure na ndeko chura mboma imbattable alabaki na akanga kombo na yo na makambo ya catch babi na avril awa toza na masolo ya catch batie ba ceinture mais na kati ya groupe na ye atangi champion kifle
atangi maître Maurice Loma. Est-ce que yo mosco claircir biso on poto yambi yo moko mais quand web sabiso ezandeni. Bon, na ba faire akati wana moni tellement que tout ça dit déjà sport on rebelle pour moi na sala chinois. Ah, on appelle se mettre en ngai ya machine en États-Unis muta formanga maître Richard maître City Train pauvre City Train. Donc nous ça kana ba ko sama na bango de que on faut pas te on faut pas te on faut pas te papa que le temps ba mo beta ma kofi ba ko zo na ndenge mo boy pour muto ko ya pe na faut pas na bito le kolo na mâchoire pour na ça pe karaté maître wa Chine appelle ça moi muke pauvre wa Chine que son âme repose en paix. Oui. Ce to ex to sali moi karaté na ina pe si bon entraînement boxe. Donc to sala tout na bundana maître Timbo na judo maître Timbo ga maître Mazara a gagné ngaya na beta maître Uchimata et raté na côté na sana mo Uchigai Simbate maître Mazara a bloqué ngai azonga na TGD so na tatami na binga ko masa usanga passe na kingo TGD c'est que pas fidèle na que mana to déclarer na masa o ko ka kingo a bloqué na penetration Mazara on a pena masa to kolina et sika moko to lia ka to lala ka on a pena maître a bloqué yo ouais on déclaré ouais ça on déclaré sur quoi arbitre yo ka kito te wana osena lipo ninga toki ngai na singa na pe okufa timbo buga kingote bara monga boni na beti mais ninga kenda ki c'est bien ça quand même reconnaissant on reconnaît maître Timbo vraiment c'est mon frère c'est bien même Nicolas Leka qui il y a 2 mois passé maître c'est dépendé na palais on a peut savoir déjà on va bloquer avec quelque chose parce que net au bunda kacho on a maître Loma maître Loma oui mais là on tout temps maître Loma on a champion Yuri Kalenga muchafu champion Yuri Kalenga si abeta talate tout ça na yé tout ça na tour en bon malemba travers très sage d'accord yé Mikolo pe la comme on n'est pas papa la live na invité en live parce que azo sangisa nyoso vite toi nous siko moni mwana nzambe tanga ngako ya oui tant mwana nzambe no ya pepe moko ya kana mboka nini ça bato bazo comprendre mais qu'est-ce que c'est pas yangwana les champions mon pepe on est ya siko tozo ya poto conforter siko ba pour faire comprendre les bato que mboka botelema bola moka les sportifs to s'appelle comme makasi ya munene vous comprenez nazolanda champion qui fait bon sikoyo aussi yo na combat wana olonga yango te tobeta calmement surtout na problème te tout ça poser au saranate on est derrière bino quelque chose ya ni pas qui toi loino ça qui yote babi baluba balobi vidéo kuna bula ba mushi kuna bato bantsa bato nzete bali est-ce que yo penza te moi c'est différence ces années tant yo ne sur matanzete kuta na barge mambo mabebo bazo be ngopa mais kuna bayi makambo makofite kuna makambo ko fanda mbanga na par choc ite ya so kuta no mama nzete obosa na ngo olala pongi yo kuna obeta ne makofi mais kati to sa nyoso to bo kati babeta kasite kasi ata na bête ba ngoni hyperkit ce qui marquait ce qui ni mais ce sont parce que tu as bête on a force à droite mais on bête à te monta au sur le na mbanga fan mais bon ma bête bon ça rivalité bon rivalité on a bon auto bêta wana on mettre toujours à bêta bari basi faut pas bien mbata vraiment est-ce que là so tu fara na kanga la machine de guerre wana Xavier na ngana beaucoup de respect via salama makambo moko boye au salama bebele mais vient na ebisu yo jour wana modelo ko beta mais après ko beta auto solo li pour Xavier mais obike surtout là na bien na makambo komba oyo ezaka na mutu moko bino bato champion tour la télémela qui est yo pour télémela kaka yi c'est monument boni ngabo kwesa ka monument ya Xavier asalama bebele ya bien no faut kwesa ye kaka fa betama pour vieux sozo batenga faire rappeler likamo na king oui a betanga cordelette oh dans la kanda cordelette dans la beta yo a betanga cordelette na king to ngino ba petit to boxer dans tout un combat mo boxe ba problème mo bimaka ya ndiko na biso mo mona barumbu bon ngabo ba sur na plateau te ba ko kanga e biso mo intervention via beta cordelette bon pour me na ko bete là où vient na colère à cordelette maman na ngai babi vient na ngai kanga machine ke babi ba ko beta yo na colère ya cordelette yo beta méchant danger mon makamba ka bazung chango ha ve bonga maka na zela au na plateau pendant ça ma Congo vraiment oyo ko pesa droit de réponse ve na so l'équipe de ce ko banga on a simananga
naza na Vejoyo Uchimata, na nsima na nga naza na Maître John le Moïse, na nsima na nga naza na Maître Ziko Gozouel, na nsima na nga naza na Lokolo Loboko Maître Mouze, na nsima na nga naza na Nyama Solo, na nsima na nga naza na Maître Fabien Mafuta na Liège, na Fabien Susu ya Gênes o bazalaka na Maître Nyama Solo, na Maître Bikumu Jaguer Moulenda na Kisasa aotika nga te ayebaki wana mutu na nga funa ya bendele toujours mwana mai toujours propre toujours classe. Nsima na nga naza na champion Mondo Gilit, na nsima na nga naza na champion Kan Enfant Terrible, champion Thierry Timanga, naza na Nzubano na lipasa na etimba baza na ngai, naza na Maître Lebo, naza na Bapagi, naza na comment il s'appelle Panda Bigis, na tous les judoka bana nsima na ngai bino to natangi kombo te, donc Maître Yama Pepe, naza na donc nana tous les champions Alain Mutombo nsima na ngai, kozala na ba champion nsima na yo nana ba Captain Samouraï, kozala na ba champion nsima na yo yango epesi ba champion tout le monde nsima na yo yango epesi assurance ya kobeta na machine de guerre vraiment tigre sima monstre d'amour Didier Bonkete ya bolingo nayebi ke sima na yo nayebi ke yo zali na koboma mutu fe bongisa mbongo déjà oyebi ke ebisa déjà ve Lukaku abongisa mbongo mpona azoboma mutu bobongisanga mbongo bavocat déjà mpona koboma mutu na kobeta mutu na niveau moko. Salon Franck le meilleur bongisa mbongo. Merci champion qui fait maboko mabe babi akoboma mutu akoboma venanga kana la machine de guerre oki ba s'adresser na yo mingi yo beta cordelette tala azaki mwana koli a venger contre yo parce que azana atangi ba komuto atangi ba simana yango azana assurance ya kobeta yo. Alors to zela yo na plateau pendant sanga Congo au plus droit de réponse ta koko na yo na colère à danser. Encore on a sur na simana ngeza na champion Pierre Angèle papa na Matisse champion de France. Maître JP Mandia Maître JP Mandia on pas simana yo Maître JP pas simana nga vi Mandia modo pa man Saddam pe Gaulois ala simana ngai. Bon au contactaki Maître motomètre na Londres. Non motomètre wana ayebi ke donc dégâts mais ba obeta mana yepe so na faut pas uzwaka omonga mabe ya solo tunga bakaona obeta mikolo ka mutu na sema soko likolo ya solo wana vraiment ba bi komba wana batie ceinture eponi nango discipline te Maître JP Mandia on peut soko oza compétent ya participer à combat ya 10 000 euros Maître kene comme ça combo déjà pour champion qui fait bien obeta ba Maître Nelson parce que beau père na ngai na pese mbote na Brésil place azali papa là de mon konza papa na Brésil pour kochanga na musika wana beau père na abana nga champion zala calme mais mango boye entraînement saki na tongo malembe oya poko lukoza donc beau père azo kochanga pour mo grand sportif beta balle fort champion chura ya zo compter na ya edi simana ye abi edi saki aza calme pour ba beta batu ya ala a protéger donc yo siko compter na ba sportif tout ba simana na compter na ba sportif simana ngai ba otanga poids mais bon champion chura compter na été kasi n'est pas un sportif. Ah donc qui bateau tout ça se simana biso. Ah oui, na comprendre. Bateau ça se simana so batsa biso quoi. Siko na sembeta. Liloba moko na moto organiser masolo wana. Lobi nini? En tout cas, na ozanga même le baroloba na. Soki bataboui bazaki so bokomika 20. C'est que biso ko ngite na. Ko babi ba discipline so ba sala zuwa ndenge ba ponika ba kachere. La discipline, ça c'est bien. Mais ça la joue à terre. Et l'autre, tout boy a cassé la jalousie, on a des hommes en bocat. Mais ils ont jaloux, t'es dans ma t'es dans la jalousie pour nous déjà dedans. Pour la sportif, la discipline, oh non, pourquoi pour les gars bakatier? Mais là, on a compris qu'ils ont boxer. Mais aux la carte à Macambongo. Mais t'es appelé bandé comme ça, oh, baza contre Macambongo. Non, Oyalingi, judoka. Karateka, n'importe même joueur, même bien merci Mbokane. Boya pour soutenir Bisso. Bien merci Mbokane, les couleurs ensemble à jongler. Ah mais à béto double plan pour Fandia. Oh, ajibé ceinture wana. Oh, double plan.
Et il y a tata. Au fan de ma belle-nière. As-tu senti à quel endroit? Oui. À quel endroit? Donc c'est-à-dire que Junior Kabananga. Oui. Kebano. Kanga. Kebano. Bino Nyoso wana boya. Bon soutenir biso bande kona bino. Nazarana de merci Mbokani de tous les temps. Nazarana de tous les jours. Na obetele pe solo oyo. Aro kamo. Donc voilà, les conseils on appelle ça bandeko, tout ça monter à malam. Tout ce qu'on manquait bandeko na biso ba sportif, c'est pas bon. Parce que si tu continues boy, makambo izo ke musique. Hein? Yo le qui na télé au finka mutu. Parce que yo so ba na place. C'est quoi ça pour s'adresser na nani? Non, ça descend na mutu nyoso surtout na celle Scram. Vous avez parlé? Pour voilà. Avouez na que ça va qui mais avouez ça qui mais mais l'air je alobaki on a nenga mabete. Le quoi alobeka Mbokani, Dieu merci Mbokani koya ka société. L'air je alobaki on a nenga. C'est normal, il est pas un entraîneur ya Congo té. Il est pas un gars qui send pe to bengana ki na wenge. Donc c'est normal, il est pas alobaki toujours aya na été. Bobengala ki na wenge. Kasi ndio to bengana selo na wenge. Bobengala estandé. Non maison mère. Là okombo bisama mususu. Mais c'est le hasard mutulanga ebit. Ne to bengana. Champion cliff bobengani selo na wenge. Bobengani selo na wenge. Donc c'est le ndema longo na wala ya fate wana ya famille za ba délire banini mais tout le mato bon saka to tika mama ofinga na ko manquer bandeko to za ba responsable libosa plateau boye ne na sola ki ne mettre tur asolina na mettre CD médaille d'or. Pour y avoir un PSA, il y a un leader sportif. Il y a un PSA surtout dans le judo. Il y a un PSA, mais. Oui, ils ont un titre. Voilà, ils ont un titre. Voilà. Bande de Boussouba, ils ont un titre. Ils ont un normal. Petit dans la tigre, petit dans la fabala. Pour petit tigre, il y a la beauté agressive. Beauté agressive, tigre. Donc, petit dans la fabala, petit dans la fantomas, petit dans la galère wangiou. Famille Nyoswango, Bozana Kimia. PSP ba na ngambote Sylvie Chanelia na mama na bangota la yango ya munene kitoko mama de comme mettre tout en mama de nasko mama de kitoko. Merci champion Kilfle, en tout cas vraiment Sengomingi ya koyamba yo susu na pendant ça va Congo lelo vraiment ils ont pimba la soupate comme ça si y a un problème ou les mingi oza ndako na bino babi mikolo et d'une match va frapper fort. Babiso bomu na plateau kitoko na elengi boye talaka ba champion chura bango babiso ba mai na miso po ete bazala kitoko na elengi bozela ka résultat champion aussi Bruxelles au juste ka pour na voir cette émission na plateau ya Panda Samba Congo vraiment esalina esengo mingi ezamba la sukate memela nga subande ko mususu bakoya oyo baza na poso ba passer l'interview et ça bango Panda Samba Congo za pona bino parce que bakoya bango to ba mettre JP Sombanza Eric Aboza Pichu Ebengwanzu na PCP Papi Miganeto hein motema bato ya bijou ya mama bijou mère chef mokonza ba mama akata wile buka osala wile buka za na PCP mutu na ngai bobo boto mboto ya mwana na PCP mboto musu na ndeko na nga mwasi Natasha Kidiaka voilà motema bato ya papa fly nakata ya Capel de Boss. Donc voilà, la petite famille nous sommes botés binoto ni 15 mère chef yobi kaka motema bato ya yobi yemoko chaque otongi yemoko pesi bambote belé na Papi Kulula hein Beyangunza Marlène Ngunza pesi mbote na full option hein leki ya bato Nadine Ngoyi maman na Nathan Switzerland. Donc bambote na bino ngwana belé famille na ma famille makusu bambote belé petit Cornelie leki na mwasi na Lionel Mbenay Joseph Ikondo bambote na bino ngwana famille royale à l'innocent scénario 99 fois grand prêtre masuki na yo grand prêtre à l'innocent scénario senga puis mbote petite sœur na sepeli kitoko mingi maman ministre Miss Yolo quand eto solaki PSP Mbote Pena, PSP bon anniversaire, on a fait rigola. Hervé, Chétan, je suis de Nias. On a PSP bon anniversaire, donc il peut venir Makanga, tu peux le Mboto. Passer Francis Lola, il faut prier à Mine pour Nabiso Papa. Il y a un moment où tu as parce que vous avez vraiment tellement monté ma monnaie, il y a un moment où tu as Mine Pana.
mais ça en tout cas papa nzamba pambola yo apambola pe père spirituel nanga pasteur Joseph na Bruxelles. Merci bon champion. Merci Dino Image. Na CPD champion. Vous sentez le banga la sentir donc pas de faux pas. Pour banga la par choc. Merci champion. Merci balanda 3W pendant ça Congo masolo na comme na suka vraiment lelo babaki kisalo na kisalo ndeza la kaka Deborah Bumbu na kata mat la jolie balobi filmu babi champion Tchourabi boza filmu Deborah Bumbu na kata mat la jolie vraiment maman la mapasa Sandrine na kata mat la jolie aussi vraiment bambote mingi kasi bozali et Gelor Odimba vraiment balanda 3W pendant ça Congo toujours balobi. Et puis, les mages à la Moussala, et ça qui tourne à Elengi, Barbi, étoile d'amour, la fille de l'homme, jamais toujours à sa pointe, Barbi, Gisèle, maman, le Popo, na Katia restaurant, les 39, na client cournaise à la Kata sapé de Noël, maman Gesso, Barbi, a yopé yango, toujours, balana, pendant sa Congo, na sa mbote na Odette, moi aussi à Vallon, maman na Jean Odé, toujours nez à la Kaka, et dit, nos images à compter sa bambote, parce que vous allez, Igor Valou, simple mais beau. Ambara Kouzia Manjoto Kojo des Alaka maître JP Mandiangu ya Aaron Mitoga Motema ya maman Judith Sebo na personne va monter sur Ali maman na Suleiman et Aïcha Sylvie Chika maman la Jean Sylvie et Marvi toujours na pointe ba Armida Love Matwidi Sylvie Love Matwidi puis nous va monter sur Bozali vraiment vous abonner toujours na www.panasangwa Congo ndenge ezala kaka Mama Kurutu Matondo na kati ya Bordeaux. Mama Paulina abota ba étoile d'amour, abota ba Bibiana Strela, abota ba Dadi Langolaise. Ba bibo za toujours connecté na www.panasangwa Congo ba site ozopesa. Elengi na kitoko vraiment chouchouna tatila. Nobody space. Y'a Patrick Marois Vengi, mon Paris Space. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence au thé, veut dire au Oumela thé. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Vril Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence à Mounene. Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza. Pour coller le comme à Kitoko, il faut les canards. Vril Léon numéro 25. Et puis Patrick Marois Vengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service ébélé, routine dans carton, routine dans bilamba, et puis tous na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Marois Vengi, balobi service kitoko, Soro Lingo Oumela, foyer na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya diaka ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela